Tanga bien Kimbangu Paka Modogo. Naza saper ya Léopard de la Sap. Mais nazali saper ya Église Kimbangiste. Ni tu yoto na kati ya Menga Makimbangu TV. O loto yoko panza teke. Ya grand prêtre Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il connaît le Congo lui connaît. Spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe. Papa Mbenza Nzambe ya libumu. Elobi nini wana? Elobi ke ba 40 saka loso la mama par jour. Oui bien on dit. Nanga za mwana ndako. Malgré ba voyage, ngai na banosa ba sprinter. Elle fuma ils va passer na pigeon wana. Soki toka ba mai na ba car na koti na mpango. Yé pena poto beta CT. La date il y a le 6 avril. On va aventure te. Na ultime musika na e photo telima. To le bela journée on a le 6 avril. Peuple congolais, africain tout, monde entier. Le 6 avril. Et ça maman na date historique. Kimbangiste. Comparé à l'église musulmane. Quand on va à l'église Kimbangiste, il faut au moins là-bas. Bikamwa. Oh, le grand prêtre Papa Simon Kimbangu. Oui, mais miracle est seulement na basanda. Banza sanda. Banza sanda, wala miracle est seulement na balutendele. Na bambanza Kongo wana. Na miracle est seulement na mutako. Ba bindele basangani basali nyonso basali tout mais simbité. Tala bakanga mokonzi na biso kasi bakanga etina bakacho balumbashi akota amona passe pour nous sauver baini. Souci nanga ezali son excellence le président de la République. Na ba victoire wana. Na ba stade de martyrs. Na ba ndako na ba RTNC na ba chaîne tout faut pena événement oyo pena la télévisé partout pena ba na minute on a loba na ba école nyonso mboka. Faut batangisa bana date wana ya lycée Afrique. Nous sommes en poto, on voyage en poto, en États-Unis, en Europe, en Asie, par-ci par-là. On a la tête, on y en a, on fout à billet, on connaît au travail. On a besoin de ton à Jérusalem, Kamba. Seigneur n'est pas bien Kamba, Jérusalem. Seigneur n'est pas bien Kamba, Jérusalem. Bilamba kende Kamba, Bilamba ekende Kamba. Bilamba ekende Kamba. Bilamba ekende Kamba. Bachanga loboko. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ngai mwana osape Kimbangiste Kimbangu Paka Modogo. Nani atamabela Kamba? Na Kamba. Namona Papa Simon achanga maboko. Papa Simon Kiangani. Changa maboko. Ah, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe! Papa Simon Kimbangu Kiangani. Merci beaucoup. Moi, ça paye. Merci. On a besoin de temps pour y goûter. Biso sikoyo domi pesa. Tama kamonisa boni domi pengo. Isa temps pour y goûter. Amenda le aboni bisa mokibi. Temps wana oyezaike. Malobanyo, papa alobaki ezongo koka. 100 ans et robota makambo ebele. Keke nyonso komona yo. Ekoe mama na biloko na biso mama e. Yo nde ozali mama ya mabota. Mbote batata ba mama, mbote na bino bayindo bonso bozami na mokili mobimba, mbote na bana tata Simon Kimbangu Kiangani baye oyo miso pe matoi na bango ekotala kankamba ekoyoka kanzambe Kimbangu Kiangani wabina mo falono na kasi ya émission tolobela maman mwilu kasi na version nango les actualités de l'église. Esengo ezali ya kweba bino ebele oliboso ba itando na bino butu moi kopesa attention soutenue pe confiance na Menga Makimbangu télévision moko ya banzela oyo tokoyaka solo bongo kopanza sango ya Yemei tata mokonzi ya bule. Ya lelo ezali nini? Ya lelo ezali solo bongo kokamwa na ntina ya entretien na biso na moko ya baindo oyo wasili kososola bongo tata Simon Kimbangu kasi na kokene molai mbango te tokosenga na papa cameraman na sima ya kamera ale kambangu na kozula biso invité du jour na biso ya mokolo malelo oyo biso na bino
toko découvrir Elongo. C'est parti. Au grand réalisateur Papa Jordan Mounta, le grand caméraman qui assure le tournage. Il y a les lots. Mesdames, messieurs, fidèles internautes, très chers abonnés de Menga Makimbango Télévision, je reçois pour vous aujourd'hui le secrétaire général de Léopard de la SAP congolaise. Il s'appelle Papa Kimbangu Pakamodogo, sa père marié, ici présent devant vous. Au plus la pilote, vous allez découvrir Elongo. Ndenge na lobaki ete ezali bongo surprise pe ko kamwa mais nabiso nabino boko na nabiso mbangu ok ko pesa mbote sa père marié mbote nabino ouais mbote maman na ngai Fallon meilleur journaliste na Fallon Tima il est tout ça bien na kati ya Menga Makimbangu TV. La meilleure chaîne oyo iso panza sango ya Papa Simo Kimbangu na moment oyo donc phénomène zaka moko bino tout bo s'abonner na Menga Makimbangu TV au saper marié secrétaire général Léopard de la SAP na minute oyo tona na kati ya Menga Makimbangu TV o loto yoko panza teke ya grand prêtre Papa Simo Kimbangu Kiangani. Il connaît le Congo lui connaît. Prêtre na nenga jeté Nzambe le longa imwana na ye Kimbangu sa père marié. Et ça ka teke to sala makambo na ba vanti on a za responsable cas de lecteur ya ngoyo. Tanga bien Kimbangu Paka Modogo. Naza sa père ya Léopard de la SAP mais nazali s'appelle l'église kimbaniste. Ma question est ali ya mais journaliste maman Fallon, la réponse est ali. Matondo mingi très cher abonné de Menga Makimbango pour comprendre biso na bino ndenge na lobaki tozali vraiment na kati ya kokamwa kasi nde awa na plateau nde tokoyebela tokoyeba nini oyo ememi secrétaire général ya Léopard de la SAP awa na kati ya plateau ya Menga Makimbango Télévision ndenge na lobaki bambote bisika nyonso bozwami et sa père marié pa oti kolobela ngwala donc bosa la geste ya bolingo tokota na ben moko panza sango oyo pamba te tango oyo ndenge tolobi ekeke ya bine ezali ata molimo centre kasi satana alingi te kasi coûte que coûte na lisungi ya Nzambe na biso toko longa sa père marié baiki bakolanda yo te bazwa pe bambote yo te pai na yo ti mokili mobimba Menga Makimbango na tous les quatre coins du monde ezala na eko ya biso na kata mosala to kosala donc bakolanda yo na mokili mobimba bambote sala ouais bambote na ngai kaka na son excellence le président de la République Fati Beton tema ya maman Denis Nekeo bambote na ngai pas grand prêtre père spirituel chef spirituel Papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe. Ouais, balobi Papa Simo Kimbangu Kiangani Nzambe Mosungi ya biso baindo molobeli ya biso nyonso na kati ya monde mutaleki azate abosa na histoire te
Il est là beba papa Simon Kimbangu kiangani nzambe ko bakoma lokola papa Simon Kimbangu kiangani et oso bango temps tala biso ba sapeto eto koti makambo azaki ye moko te azaki pena bana na ye ba grand prêtre tana zo mona papa nanga Zako batu vidi papa tika kotanga na défaut l'homme le plus intelligent de la RDC papa Zako très mystique. Attends, fort, soit zéro, t'es toujours très bien. Papa Zako. Papa Kimbangu, est-ce que tu peux poser au Vanda? Parce que tu as juste le début à l'émission Nabiso. Si, si. Vanda dans le pot. Si, si. Maïke Baroula Nabiso Wabi, et ça, c'est une première dans l'histoire du kimbanguisme, si je peux me permettre de le dire. Si, si. D'amenga Makimbangu, ouais. Si, si. Donc, tu as comme Penza. Vous avez une continuité, Bambote, tu as Papa Jordan. Ouais, Bambote na nkandi na lobaki papa Zako batuvuidi. Papa Zako bituvuidi atika kotanga na défaut. Papa Zako bituvuidi atika kotanga na défaut. Na pesi mbote papa Mbenza André Nzambe ya libumu. Papa Mbenza André Nzambe ya libumu. Elobi nini wana? Elobi ke ba 40 saka loso la mama par jour na mama. Tu es bien on dit. Mais na za mwana ndako. Malgré ba voyage, mais ba benga nga ba exama. Ba ve cuisiner ba za wana ba zo sala boulot. 40 sacs à l'os, mais bité so isali mana ba église. Pour église kimbangiste pour comme l'église kimbangiste, faut faire sa famille bien organisée. Église Bilaka. Charge ya monde. Mais falonde na yebo na makamibela ko loba. Bambote toujours ils ont continué. La paix Sumbote et pas papa Rigen. Preso! Papa Rigen preso. La paix Sumbote et pas Mambuta. Bana Delpo Mambuta. Le cimetière wa Umbu wana na veni njili Mambuta. Ça perd. Zela nano. Namoni moi absence aux aki na mona kati ya mbuka obosa ni histoire ebele hein. Pour votre information, Prezo, le président de tous, papa Yaban Ebele, papa Rigen, Totanga, et l'on a Mamputa, oso continuer pour le Bela, Bachanjan Nzoto, Batika Bissona Nzoto. Nzamba Kimbangu, Makamungu Sangai. Nzamba Kimbangu, Nzamba Bayindo, Makamungu Sangai. Mambuta lingo mona te mtola la nzala na fininjili na delvoa Mambuta. Mambuta que son âme se repose en paix. Nzambe na ngai na yebe loko te mafalon webisinga makambo na plateau webisinga imowala. On va continuer sa paire, c'est normal. Prezo Rigen a kufa. Achanjan Nzoto. Mambuta. Mais ça peut on a déconnecté la histoire. C'est vrai, l'église kimbangiste a connu vague. Kasi, n'est-ce pas le bagaille pour un bagaille. Botika ko ima banzambe bakupakate. Soki bomoni bongo ejali se mbongwana. Donc maman quoi qui a dit maman Mbuta maman Mwilungu dia bana a changé Nzoto pour la cause la molobe la biso papa Simon Kimbangu. Pour l'histoire. Prezo. Papa José Diangenda. L'homme de paix. Yepe lokola a changé Nzoto pambate et tumba oyo bojali komona. Ezali solo ya bonzoto te. Ezali tumba molimo ça perd tozongi na kati ya émission. On revient to baike bango na biso bazaje na kati ya ba émission papa. Pour comprendre ngai na zaki na déplacement. Na sali ba ani ebeli na zaki raté. Ndi besoin mona mabo en tout cas na za décimé et que ça perd. Courage toujours quand on tient esprit. On a recruté dans fort. Maman fala mais journaliste. Nyo so emo na continue toujours bambote. Pesi bambote na ba mama ya poto. Pesi bambote ba nyonso.
Oyebi peke bandeko papa so baza bandeko na poto. Oh, Simo Kimbangu. Bandeko bana poto, bamere na biso na minene wana. Mama Marie Mouilou. Ah, Mama Marie Mouilou. Maman Tsona. Maman Tsona. La conseillère ya tata Mokonzi. Ah, Maman Tsona. Nzamba pamola bino, nzamba Kimbangu pamola bino, Simo Kimbote. Vraiment. En tout cas, on a regretté fort. Ah. C'est une passe makambo. Et puis Mbote na batu nyonso bandeko nyonso ya papa ngai na ba o bakenda banzi ya Kotorana. Na yebi bango Oyebi pe. Oui, na yebi bango. C'est normal, Dieu mal compris, Nzambe pas comprendre que Nzambe mabe na ngambo na bango. Mais idéologie ezaka ke Jérusalem c'est voilà. Kamba ne makambo. Tala kanani. Kamba nde makambo, kamba Jérusalem, kamba soki kamba donc ça dégâts kamba histoire kamba histoire ya moko kamba nde makambo. Merci beaucoup, ça perd. Je pense que ma mot est au suivi dans le parce que l'émission n'a pas dit c'est quand même. Donc, on tient dans le pause, on a pour continuer. Ça perd dans un monde déjà vitesse des amakasi. Voilà, ça perd marié. Comme on a qui monte au monde là qui baille qui carte na yo penza. Mbo comme peut ko tamela ngwana donc mbangu paka modo. Osana na kati famille qui mongisi c'est tout ndengeni. On a déjà na komo ya kimbangu là c'est na famille qui mongisi. Très bien. Parce que on a papa na biso Nzambe ya bayindo c'est papa Simo Kimbangu kangai quand on a na komo ya Kimbangu hadi ya mwana nkoli toloba makambo ebele comment on a histoire. Merci beaucoup, ça perd. Toi qui es malin, mais pardon. Toi qui es malin, mais donc, bande comme on a télévision, bah message y a on a ba pasteur, na banani, mais papa qui m'bang le ça universel. Universalité na ende sali ke lelo yo, menga makimba maman falon ayamba, secrétaire général ya Léopard de la SAP. Donc on a ba saper congolais, nenga ba bozalaka, to bi ba on mimi to misa ko na ba matanga, na ba feti ya mboka na biso na ba activité moko kasi lelo yo banzibi ba na menga makimba mo biso to découvrir on a bino après ça plaît sans plus tard sans pourtant to baluka to mona déjà yo za na vitesse ay ko na landela yo na landa penda na sima na yo lelo yo maman falon ntango na zwa ki coup de fil na ngai moko nde na baki na so continuer ka kokamwa Léopard de la SAP secrétaire général a bengi nga pona nini to moni yo na bandeko bana mokili mobimba na katu ko du monde na ngai maman falon na ba caméra mais na bande ko be ba tout autour ba talone ko sa spectacle si bana besoin ba yeba papa ça perd nini ennemi mukuru malelo awa na plateau ya menga makimbangu télévision ozake chaîne elobelaka makambo ya tata Simo Kimbangu kiangani kwa accompagner œuvre na ye ko panza sango na mokili mobimba. Ouais, merci mes journalistes de maman falon ngai ça perd marié atebele ba kasa MC ko muka na marié ça marié et le robine mininga awa zali to ye pena poto beta CT na date ya le 6 avril ordonnance présidentielle Isaki signé par président de la République président Fachi Beton maman Denis pour un combat la journée chômée payée 6 avril et maman ba aventure te na wuti musika na e photo telima la journée on a le 6 avril. Peuple congolais, africain tout, monde entier, le 6 avril. Et ça, maman, na date historique. Merci à son excellence le président Fachi. Nzambe, et qui m'a sali grâce. Et tiens, une journée chômée. Nzambe a pas molayo. Yango nozo mona, basangani monde entier na ba mindele. Bazo le président Fachi, mais ba mona été. Président Fachi a bon maman na Jérusalem na Kamba. Papa Simo Kimbangu kiangani. A bomba président Fachi. Ata baluki ndenge nini o basangani na bango nyonso o communauté internationale. O soki ni suni ata basangani bata basali ndenge ni ba komona été. Grand prêtre Papa Simo Kimbangu kiangani. A bomba président Fachi ba komona. On a sapé marié, secrétaire général Léopard. Moutou et Salaka. Le président Fachi Batika Gozoaï. Maman Fallon, Bolimbisia, église Kimbangiste,
comparant une église nous soutient dans le monde. Tant que une église qui mangue, il faut au monde bikamwa oyo grand prêtre Papa Simon Kimbangu sala. Oui, le miracle est seulement na basanda. Banza sanda wana miracle est seulement na balutendele. Na bambanza Kongo wana. Na miracle est seulement na nana muntu akosala. Na histoire ya l'église nous na monde. Yebisanga histoire ya nani oyo yebi. Bamindele basangani basali nyonso basali tout mais isimbite. Tala bakanga mokonzi na biso parce que bakanga etina bakasho balubumbashi akota amona passe pour sauver baini. Lelo yo président Fatia na balini wana. Moi était le premier mandat, deuxième mandat mbala moko força qui Nzambe ya Simon Kimbangu yangai. Yango nde makambo. Ngai mwana sape mande na yebo na ye. Pe boko mona wago na léopard de la sape okota makambo. Souci na ngai ezali son excellence le président de la République. Na ba victoire wana. Na ba stade de martyrs. Na ba ndako na ba RTL na ba chaîne tout faut pena événement oyo pena la télévisé partout pena batalango. Na minute on a loba na ba école nyonso mboka. Faut batangisa bana date wana ya lycée à ville. Date wana yo ekomi chômé payé. Ba yeba histoire. Ya Papa Simon Kimbangu. Voilà, on va avancer tout doucement. Très chers abonnés de Menga Makimba, mon fidèles téléspectateurs, fidèles internautes. Puis nous avons donc sa père Marie dans un monde a vité ça non makasi lenga inde boyedi kaka na banolanda na c'est peut-être pour moment falon dina zaki ya kokama na bisi bino ete na zo qui appelle ya Papa Kimbangu Modogo mpaka oyo a secrétaire général ya Léopard de la SAP Latina qui aya mais koya na ye ba démonstration bino bomoni ezaki ngepa pour le 6 avril 6 avril le pona ko communiquer na molai ya Singa. Depuis l'ordonnance présidentielle a été signée et le 3e anniversaire au bonjour, où nous célébrons la journée du 6 avril comme une journée chômée payée en souvenance du combat de Papa Simon Kimbangu et n'est-ce pas de l'éveil de la conscience africaine pour la Moussa Bayindo. Ça père Marie Mokwa Bayindo et pour la Moussa Bayike nae bande konaye Bayindo bazene mokil mobimba na tina ko telema bona journée kasi ça père. Donc voyons quand on a boyé, faut tellement quand on a boyé, papa et bien quand on a boyé, tout là-bas. Ouais, on a sa père. Maintenant on a qui s'appelle. On sait un peu boulot, on a qui s'appelle. Bah tu n'y as pas un poto, bah voyager, bah qui n'a pas poto, bah en États-Unis, bah en Europe, bah en Asie, bah par-ci par-là. Bon là la tête, bon n'ingana, au foot à billet, bon qui n'est pas travailler. On a besoin de ton à Jérusalem, Kamba. Qui dit baté, boso ba mbongo na bino nyonso boza na ngona na ba compte bancaire bo bimisango boya ko servir toto nga Jérusalem Kamba tutika charge wana papa ye moko te tutika pe charge wana pa président ya ye moko te biso nyonso to sangana bino mo moni ndanga sape mari na ye déjà beti ba forme ndane na boy na ye déjà na contribuer déjà pour la masolo Nibo kenda poto wana bolala te qui dit baté boya ba baye de fonds ba grand prêtre o bana kati bisa kumaniste bobi misaba mbona ba compte bancaire to tonga Jérusalem Kamba ba lobby tango zo pesa yezongela yo yi Papa Simon Kimbangu. Très bien. Président de la République, président Fachi. Inspiration. Ya Papa Simon Kimbangu kangani alali boye président régional. D'autres présidents. 6 avril chômé pays. Président de la République à Salian. Comment est-ce que ba lukaye? Ba guerre ba est na pisi binombo de côté bozali tous ensemble. Parce que lukaye nyonso wana kaka a partir de makambo yo. Ba esprit mabe, ngana sape. Ba esprit mabe, ba lukaye. Et zo bino ta. De guerre quoi, le bani pe bozala bande ko est. Na pisi mbote na bata est tous ensemble. Ata basali ndeni. Nzambe ya Simon Kimbangu kangani ayebaki déjà makambo yango moni président Fachi baluke bazwa ete ce président Fachi bomba maki na Jérusalem te na Kamba papa Simon Kimbangu kangani il m'a bé déjà ya me ba koka ete ba kolonga ete kaka eloko ya sala oya lycée Afrique Nzambe ya Papa Simon Kimbangu kangani abundeli déjà maman Denise Nakero la première dame. Yo sa premier conseiller président Fachana ba conseiller na ye.
mais avant bolala avant bolamuka yo nde mutu kosololaka na ye mama nzambe ya papa Simon Kimbangu akobatela yo na président na biso Fachi Beton elo mwa nde oya te tia aussi sa deuxième mandat na ye mboka na biso oyo ekobonga papa Simon Kimbangu Kiangani azali mutu abilaka bamindele baba jaloux na biso mais bakoka biso te voilà ça peut être ça que vraiment les na tuna ki na ibandeli ete oye pona tine mema ki a olobi oyeli pona likambo ya 6 avril le 6 avril o ezali bongo biso nyonso to garder pensée pieuse et pour ce grand homme de paix où il y a militaire qui pour la libération de la race noire éveil à conscience si quoi au bout ça perd souci na yo to pe posa na yo ezali ni na date sango ya le 6 avril souci na nga ezali peuple congolais nyonso ayeba na valeur ya date wana peuple congolais lamuka ki dibate date wana ya le 6 avril chômé payé peuple congolais lamuka nanu l'inspiration du président Fachi de porter un plus gouvernement congolais peuple congolais ba na poto ba to bongama to kende na kamba lycée à vous mais là on a resenga président de la république asunga biso na ba stade de martyr wana à la prochaine fois to sala on kuna bato baye bato uti poto baye to sala na ba événement ne to sala ba francophonie wana nepe ngai mwana bino sape na sengi pour la date où elle est 6 avril à la prochaine donc les qui kamba samedi et les qui kamba le 6 OK kamba mais ngana okende kutu na minute on a profité na ebisa nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani nga mwana yo Kimbangu paka modogo na souci na zolala namona kana kinkamba na minute yo nane bandelité on a sengi na papa yemoko na sengi na grand prêtre papa Zako batuvuidi tika kotanga na défaut na pe na sengi na papa Mbenza André o soutenir moi bino sapema nani atamabila nkamba ata moi car mo boye na futa na kende bachanga na délégation po na sala boulot comme ça et si a vu le yana to préparer ce ko ba sapé to ya pina wagon et elo na sengi ka ya mwana bino sapé na sengi nani atamabila nkamba nani ata Jérusalem na on a sengi na ba prêtre nous ya kimbangiste bo soutenir mwana bino sapé maé mama Falon ayambi ngai afongoli ngai nzela na on a sengi na ba nous église kimbangiste ba soutenir mwana papa sapé pour l'information ya bino nzambe Kimbangu asala au travers ba papa Simon Kimbangu na bala na baza ebele na mokili mobimba oyo ezaki lelo oyo sengi nani atamabela nkamba Jérusalem tozo kende malemi sengi nani atamabela nkamba Jérusalem bilamba ekende nkamba bilamba ekende kamba bilamba ekende kamba bilamba ekende kamba bachanga loboko papa Simon Kimbangu Kiangani ngai mwana osape kimbangiste Kimbangu paka modogo nani atamabela nkamba voilà papa sapé ngai sapé ande kina ko kayote na plateau asunga ngai nani atamabela nkamba papa mama Falon asunga ngai na mwana mabela nkamba papa Zako toyokana Mbenza André toyokana voilà mo comprendre ngana asape na mona nkamba namona papa Simon achanga maboko papa Simon Kiangani changa maboko papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani merci beaucoup changa maboko papa merci beaucoup excusez-moi fidèles internautes bolimbisa ngai penza alors va qu'on retenir ba konsekana ngai te une première dans l'histoire voilà papa ça perd ça qui koloba boy ozolinga neto tika ngai te na loba na ebisa yo lobi ke olalite papa ozaka kakoka papa nkamba parce que papa na molimo aningisi yo lelo yo na nzela emenga makimbango television ko yokisa mongongo na mokili mobimba kasi yo kana makamna ko ebisa parce que papa Simon Kimbangu aza nzambe mabota na somba kutalela nzambe akosala katikati ya moto donc ndenge pe lelo yo menga makimbangu eyambi yo
nzambe asali ke olekela na nzela oyo ndenge moko pe akosala ite olekela na nzela ya bana ne bana mokili mobimba na kotala boso natali na seki bana tata Kimbangu baza ebele oyo batiaka penza loboko na kati ya misala na ye batiaka loboko na kati ya misala na ye baza ebele bokotelia nga rivière pe soki natangi bino nyonso no memote Pampa Sunda Alphonse kuna na Suisse otali kuna pe boye na ngambo ya France Révérend Makiese tout monde donc bana papa baza ebele bana papa baza tellement ebele yangwana posa na oyo ya kokende nkamba ezali ozoyoka na TV kasi lelo oyo oyoki aussi ko bangana li peut-être kota na di concret parce que wana ezalo makamba mike pa bana papa Kimbangu tara biso to tonga nkamba donc pour que papa ça pera kota tata Kimbangu déjà posa na onenga yoki yango akubungisa so si ezali nini ndenge olobi nga zali ya pesa toujours lobela penda histoire yango saki ko makambo makasa mais ko posa les autres kende nkamba otelemi mbala moko bungisi fit d'idée olobi souci na ezali ke bana ya baba yekola histoire ya tata Kimbangu la classe hein si la classe pour kora oyeba vraiment ndenge histoire ezali combat wa bunda malobi journée chômée payé c'est bon ça permet la manière koloba la manière koloba que mais na kati yote en tout cas maman journaliste au comprendre quand ils va bilamba journée ici à ville et rôle de kaka boete avec beaucoup de respect avec le président Fachi bana na classe ba yeba histoire journée oyo ya laissé à ville la journée chômée payé bana belé ba faina banda ko ba yebi na bangote ba fandi po OK ba tangisa ngona ba classe ba yeba ke to fandi po na boye combat ya papa Simon Kimbangu na où na bosse ni pété ata makambo guerre est ma falon na Kimbangu guerre est oyo po esila faut peuple comme la sosola wagon de louer ba coaster ba sprinter ba transco kokene kamba kokeluka solution à guerre est embouteillage na nzela ba Congo histoire ba nini donc embouteillage peuple congolais accueilli na kamba na Jérusalem kokeluka solution pour la guerre est le président Fachi akenda Jérusalem na kamba avant les coq chante vous voyez pas raté ata moto vision c'est idéologie peuple congolais to telima tout qui kamba to embouteillage pour des solutions pour la guerre est on a fait ici là guerre est pour ici là solution ba mindele te maman va ça là papa Simon Alexandre ba miracle mais solution za na mboka na biso solution za Jérusalem kamba makambo na ibisa bino bozo wango na ba aventure te na lali boye bazolo bananga lamuka na kanala bilamba oyo bato bazomona nga na lati bilamba o sape intelo mutu ezo sala embouteillage salima na nzela nkamba le 6 avril oyo tolobela to prier makasi pona solution ya guerre wana ya STC ezaka afuto ki nkamba embouteillage salima biso ba sape to ya wagon ya makasi ata bas 400 sape to se respecter na nkamba Jérusalem solution na minute oyo nazosenga na peuple congolais bino batu bana poto bokenda ikuna po luka mbongo to tonga Jérusalem kamba boya prophétie ya Mbanza Sanda ya Lutendele ya Bambanza Congo obosa na histoire pe mama est wana guerre est festila solution zali tokende kamba Jérusalem ngai mwana bino sapé marié na lobby déjà parce que na satandaki na ngote na lamuki na la lipongi na lamuki boy kende kamba solution ko zwama ndeko za sapé oza Kimbangu za sapé église kimbangiste kende kamba papa Simon Kimbangu kiangani aocha loboko vina yo changer vie peuple congolais ko changer Congo na biso ko changer otika la histoire solution za na kamba Jérusalem peuple congolais to lamuka bato bateyaka nga déjà na teya na bilamba solution aux maté ceux qui vont reconnaître papa Simon Kimbangu kiangani te nzambe kamba Jérusalem ne passe la solution ça fait oyo nga nazoloba na bino ngai sapé marié Kimbangu sapé marié nazoteya bino bilamba papa Zako papa Mbenzi ngai mwana na bino makambo nazoteya funa koma na kama na koma ndenge nini papa bosi la solution na koma kama na koma kama bosi la solution mama falo na fongoni nga mutema ça fait na koma kama président de la République journée où le 6 avril président
ekoki koleka kaka boye te président Fachi avec beaucoup de respect maman Denise na kiero ngai mwana yo sape marie nazolela tokende kamba solution mboka tokende kamba solution mboka tokende kamba solution mboka tokende kamba Hola, tokende kamba. Solution zali papa Makambuto lukaka. Papa Simo Kimbangu Kyangani. Alongi nae. Papa Simo Kimbangu Kyangani. Alongi nae. Vous comprenez sentiment. On a sentiment de émission faisant la show boy. Son excellence président de la République Fachi Beton. Nous avons papa Simo Kimbangu, nous avons Bilaka si à Pambola yo. Comme président de la République, premier mandat, deuxième mandat. Et logo mogote, mutu mogote, oh la que ce qui ba kokaote. Yo bomba mi na Kamba na Jérusalem. Ngamo anu sape marié na confinement. Fidèles internautes, dans mon commentaire, il y a Mingi, maman frère, on va Mingi, tu l'as invité. Mais bon, Monique et Lélo, on a invité Moko. Alors, ça même pas de temps. Il y a pour expliquer au fait, il y a Lingi. Donc, souci na yé, Zakara, ben, on a expliqué au sapeur. On a expliqué. Souci na ngai, aujourd'hui, ça m'a aujourd'hui, ça m'a très profond. Oh, Lélo, il y a besoin de ce peuple congolais à comprendre. Mais, tout ça, on a des pour la nini. Yo na nenga sap ngala nenga ya mama mwilu ya Monique na ko kanga na bilamba mama poto bala na bien solution ezakaka peuple congolais nyo solisi à ville tout ça la embouteillage na Kamba tokena oluka solution ya mboka tant président Fachi a chaki date o chômé payer ici à ville maman wa guerre guerre comme ça tout mais aza muta inspiration voilà ici à ville ba kamo salima makama danger salima peuple congolais nyo donc il y a un embouteillage pour la solution ya mboka izwa na Jérusalem na Kamba et pas parce que Kimbangu Kyangani nous on a zebisa bino ya mwana podo yoka no bien message ya saper marié ezali ngai saper marié na réalité bandoto à travers bilamba oyo bato balwa les sapeurs ce sont des mendiants les sapeurs sont des voyous nous ne sommes pas des voyous saper marié saper responsable père de 8 enfants nana bana 8 na marié nana bana 8 alors nakoko mitungisa te ke yo pona yo na yebi nzambe ya papa Simo Kimbangu Kyangani bana wana bakutanga bien oyo liboso ya université oyo wana mususu a présenté na Marcelin bana ba délai batanga mais na lingi peuple congolais alamuka na data ici à ville oyo donc ça l'embouteillage kuna na Kamba na Jérusalem to solution ya mboka mais on a moni bilamba o elatami na ndenge na ye awa na yende pona bongo donc ngai Kimbangu sape marié vie na ngai style lelo soki na komi boye eza pona nzambe ya Kimbangu Kamba bavantir te alors nakolala kaka boye te fo témoignage ezalaka fo toloba histoire oyo ya lisi ya ville ekoleka kaka boye te silas na kini fo pena mopepe pena basanti peke mopepe biso nyonso donc lisi ya ville na Kamba émission oyo tosali bana poto bozwa ngo bopanza ngo partout monde entier bamindele bamona bamindele aloba na bino bokoka biso te bamindele ata bosani nene bokoka biso te nzambe ya Kimbangu Kyangani akosala filme ezaka moko lisi ya ville tokendeka Nkamba na minute oyo na ba grand artiste papa na biso Jospin Loanga amema ya mema bamindele bango tuna bango bazoya turu ekomi biso bayinde photo zwa papa Jospin Loanga amema lelo ngai mwana Kimbangu sape mari nazosinga nga pe na koma Kamba pe mema na kende votre réaction bamindele asi bazoya turu biso bayinde ngai mwana sape mari grand poète Jospin Loanga fonga na kende nga pe nazwa pe gâteau na ngai nazwa pe par na nga
na minute on na leli bilamba oyo omona oyo bilamba oyo feke ni kamba 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 oyo saba yoji ozomona oyo bilamba oyo feke ni kamba bilamba oyo yaba yoji feke ni kamba bavantire ezalaka te bavantire ezalaka te awa bilamba oyo nyonso feke ni kamba bilamba oyo feke ni kamba. Mais papa secrétaire général, papa secrétaire général, il y a feke ni kamba biloko oyo feke ni kamba. Tata sengeli ko yeba pete ete basapera pe bazali hein basapera minene basapera minene bazali basapera minene bazali papa Montana na Londres papa Beke na Londres papa na biso Sunda Jong na kata Suisse moto na Nzambe papa social papa social nakende kamba nakende kamba nakende papa Zako nakende papa vina na Ben Kengi na kiski mangisa Delvo oui papa Kengi Kengi papa Ben wana Bayer na ngai papa Kengi papa Ben Bayer na ngai na futela pa na ye papa moko malamu na za kuna nyongo na ye kuna beze corona ya papa abanga tika ko futa sute ngai papa simo mbangu tangani ate ya biso soki mutana difficulté aider papa wana suna ngai papa Ben témoignage no ya mwana makambo na aloba aimer konza ba deko na deko ba ibi makambo ba coach na ba ibi makambo mambu ta pa ibi makambo mambu ta pa ibi makambo oyo témoignage na zo pesa ya papa Ben na deko na futela pa na eba ya papa moko malamu ki mangiste malamu en tout cas nzamba pambola en tout cas ba témoignage abo en tout cas nzamba bina pambola papa Ben ala Kenya l'église qui mangiste. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mema, papa nanga Jospin Loanga, grand artiste. Nakoma nkamba. 6 avril, 6 avril, papa Zako. Elikia Papa Ezali. Zako, l'homme le plus intelligent. Elikia Ezali. Elikia Ezali, to romata nkamba. Papa Zako, faut expliquer papa Zako. Papa Zako, moi no asali émission na sapé marié de mango. Papa Zako aime so ko bossa ngai. Tant papa bazaki na pigeon na maternité wana. Ngai na bano so ba sprinter. Elle fuma ils va passer na pigeon wana. Soki toka ba mai na baka na to koti na lupango kuna. Ezaki ba unité belé ba pain ba nani. Moi to koti mai ba mai belé papa Zako. Moi to tche mai wana papa moko malamu. Au moins to toki ba mai wana na carte tika kuna. Le mongo o to sengi, yekuta ko planta fa sengi. O ile kala biso. Merci beaucoup Saper. Merci vraiment. Papa Zako. Merci beaucoup Saper. Merci vraiment. Batana maman de Wanda Koloba. Tana makamba bisapo papa. Ndeni mwana wana oyo. Ala responsable ya université ya na bongo wana. Papa Tracy. Papa Tracy ndeni. Azali. Amoni ke na mwana ndako. Voilà ça peut être. Merci en tout cas. Merci batata maman, vraiment pour comprendre maman Fallon. Na satanda ki na ngote léopard de la sape na satanda ki na ngote. Kasi bien ba besoin mo kil mobimba pourquoi pas yo ka gagne ka papa papa. Ba maman Fallon pe ba saper pe bazali. Maman Fallon pe ba saper pe bazali. Maman Nina ba mona nzambi. Maman Nina ba mona nzambi. Olukeli biso makambo saper. Olukeli biso makambo. Maman Fallon na félicité au beti pena ba jani ba chachi en tout cas félicitations. Kasi na tano yoki s'appelle léopard de la sape ngape na bangi tena lobi na kwa kokota mai na yoki sama amu lusoni ila mano na tia chachi wana lipasa na wangu fallait la jipe de la pantalon te zaka jani Versace. OK danger vraiment na bande ko lobate ba mama ya maman Fallon ba mama ya maman Fallon o bazana mokili mobimba otali ba mama Caroline Ineza Mayamba balata para papa te parce que modèle na biso papa Simon Kimbangu si tala ka papa Simon Kimbangu kianga tala bien sapé papa Simon Kimbangu kianga ni grand sapé la beta ka forme ba costume sur mesure ola ta lokola papa Simon Kimbangu kianga ni zo temps papa Simon papa comme sa famille akata mande boga atika mande boga akata mande boga papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe. Oh Nzambe, je manque. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Léon a un black qui vient qui souci.
ndenge tolobi papa Simon Kimbangu aza kaka ya bakimbangu c'était papa Simon Kimbangu aza ya mokili mobimba donc ntango moboko moko ya bato ekosanganaka ke lelo bakimba journaliste ebosala baémission te po biso botoza bakimbangu se boyeba ete papa kobimisa ndenge na mokanda ya nzambe eloba ete ata mabanga ekosalela ye bato oyo toimaginaki te lelo moment falon na ndimaki te ke sa père Léopard de la Sape na menga makimbangu elobela pour une cause juste toyoki message clé na ye ake gauche à droite te alobi aye kolobela 6 avril toyoki souci na ye alobi ete ye ayeyi ete souci na ye mpo na ye chef de l'état asala yango na ba boulevard ne ba mesana kosala ba démonstration de mozo komona aw basala kana sap na bango balobaka na bilamba balelaka na bilamba basepelaka na bilamba eza bona mosala ya basaper donc tokobima na libanda idéologie na ye te parce que cope na ye eza yango eza mpe lokola cope ya mama falon eza kolobela nzambe kimbangu biloko nyonso fekende nkamba mama falon tala balinete yango fekende nkamba nyonso fekende nkamba biloko nyonso fekende nkamba papa Simon Kimbangu tanga lifa changa maboko biloko nyonso soki nkamba oyo eza ba cadeau ya ba maître Gims ba lunette oyo ona lati oyo eza ba cadeau ya maître Gims ba cadeau ya maître Gims yango biloko nyonso feki nkamba le cameraman a filmé ya papa Simon Kimbangu tanga ni talanga bien omona biloko nyonso feki nkamba biloko nyonso nini feki nkamba ya jeté nyonso feki nkamba biloko nyonso bomo foki nkamba aza mwana bilaka Kimbangu mpaka modogo saper église kimbangiste ya Congo mobima Léopard de la Sape. Ok, merci papa. Nga maman falon lelo penza na lukaka koloba lelo penza na suki nazaki koloba papa ozokatanga nazaki koloba na baike bakola biso mobima tosilisi émission na biso awa ndenge papa zali ko tlakisa ba pièce na ye nde wana to clôturer émission na biso ko mesana na biso ndenge papa zoko sala ba pièce na ye papa cameraman ozoye parce que bango balobaka na mona bilamba ndenge na lobi balelaka na bilamba parce que bilaka na bilamba toyoki sisi na ye bino bana tata Simon Kimbangu toyoki témoignage kwa si kopesa awa na tina papa Ben ete afutelaki pa ya bakimbangu c'est coronavirus ye azanga kimbongo papa Ben atika ki akene po atia mina tata Simon Kimbangu fi mutozali la pasi bona kwa assisté lelo pe papa papa sa père marié ay kolele pa ina bino bana tata Kimbangu kozana mokimbo ba souci na ye ezali akene nkamba ake ngokuta na nzambe na ye ye na connaissance na ye azana kulike ete toyoki akena mosika makasi koloba ete même guerre ya est alobi wagon embouteillage ça la manzela kama c'est très profond battre na maman c'est tellement profond oyo moindo nyonso yo zami na 4 coins surtout les hommes politiques na kati na mboka na biso oyo seville tozala interpeller na likambo yango souci ya papa na biso la ko mankamba elikia ezali na bino bana tataki mbango bozala mokili mobimba boza ebele na États-Unis ba mama ya maman Falon papa modogo ye yo sa père marié vous avez sengo mingi soki tokutani elongo na ye lisusu na nkamba ye seleni ya sika mpona kozala impression na ye parce que souci na ye eza célébration 6 avril lokola na Kinshasa jusque là donc tozwi ekote ya baactivité kosalema on espère que ezala ndenge wana mpenza mpe souci ya basaper basala badémonstration na bango batia baécran géant pour que balobela l'histoire tata Kimbangu balakisa filme lolenge ya kangama kolakisa komba yango wana eza souci na ye mpona epa kobandela oyo alobi nde ngai maman Falon ezalaki na esengo ya koyambela bino ye soki ese kosenga lisusu ete toyamba bango lisusu na équipe nationale mobimba ndanza tata nzambe soki abongisi mosala na biso yango wana tokotikala nsima te ngai nasukisi na ngai wana papa natiki yo kasi oko ozali koloba envahir kaka na plateau na nga osilisa émission opesa bambote osala ndenge omoni biso tosilisi tokutala mikolo ezali koya sa père avo ok nasuna mingi ya koloba te message yaka moko nzambe ya bayindo papa Simon Kimbangu kiangani ngai mwana oyo sa père marié Kimbangu nasengi na yo papa na ya nkamba ochanga maboko ifina ngai kozala boye te kana bilamba oyo nalati mboka na biso eza solution guerre na STC la message yango na guerre na STC la solution eza na nkamba epai na yo na Jérusalem nasengi na yo papa nakuti na mingi ya koloba te napesi kaka mbote na président de la République président Fachi Beto napesi mbote manga Denis Nakeo napesi mbote na ye moko chef spirituel papa Simon Kimbangu patron bana poto babaya de fond bana poto
église kimbangiste bosunga ngai bambote epai son excellence vice-ministre hydrocarbure mama Wivine Moleka solo kalaka mama wasungaka biso basaper mama Wivine Moleka mama sunga biso basaper eza na moto mosusu tasunga biso basaper mama Wivine Moleka napesi mbote na mama pasteur mama Daïda napesi mbote na Dieu merci Mbokani millionnaire congolais l'ami du filet napesi mbote Marie France napesi mbote na famille Dikosi kaka Vic napesi mbote na Océan Diallo napesi mbote na Chilame à Banque Centrale Djouk et Bene passe de maître napesi mbote pa bato nyonso ba congolais nyonso travail avec conscience ça va payer chez tous les services comme Dende compagnie place de maître chez Gogo napesi mbote coach Malu 525 napesi mbote Papa Ben Baye na ngai napesi mbote napesi mbote pa Bilime Kodia chef coutumier napesi mbote na mwasi na ngai mama bana na ngai Nathalie Sia napesi mbote napesi bana na ngai nyonso mbote gouvernement congolais nyonso napesi mbote. Et pour comité Luzizi la banda et banda kasa papa Kiss Mayema papa Lagache pourquoi pas famille Makiese Baya Tracy famille Magema nyonso bambote na bino maman Carole Walembo n'est-ce pas maman Anina Mabamona Nzambi et papa Pierre Lufinama pourquoi pas papa Pasi Edgar et longo penamo longani na ye et bah sympathisant qui bangi c'est oh tant on papa do senga to nkamba ba botia ka loboko si to pesa bango makasi ba koba komi tongela ba mazo komi vuetela mapambo linde to loba si maman Malumbui na États-Unis maman José Katopingana leo yango wana Chris nous sommes pesi mbote Kabe nous sommes pesi mbote. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir. Papa Simon Ngango.